bonjour nos internautes, nous surtout besoin d'habitude de partout à travers le monde. Merci pour la confiance. On a sur www.cleboa.com parce que ça a une information dans la cave vraie. Et puis donc tout qui t'arrive vraiment la source. Tout ça tout dans la commune il y a Selembao. Tout y est ça tout koluka savon, un savon congolais. Mopimi a ça la makambo belé ozo comme ça. Population congolaise ne lobino to tikete parce que mayelo azanango bonya wa azanango singeli bana mboka pe belé ba profiter na yango dans l'habitude de partout aux États-Unis, na France, na Allemagne, partout dans le monde. Petit to loka na équipe na barana bango comme na Vieux Goza. Vieux Goza mbote na mbote mingi. Alors on est sur le monde yo d'abord yebisa biso tout ça précisément na Selembao na Babani. Awa na Selembao lokola na Fwanti awa bon ngani nazali tendance ini omona mbala msusu nasana mbanzangu mbala msusu nasa kuna na mboka esa 14 km mbanzangu komba mboka kititi sika wapi yo botami siko bani makamno ni surtout kuna na mbanzangu ngana botama na mbanza ntsundi ezali na pai ya Kisantu kasi na ngambo ya mai ya na riviere ya Inkisi na ngambo ya Bandibu no ye zati na Besingombe na botama na mbanza ntsundi na Longwe soko Longwe na centre cité o ya Inkisi okena nzela o ekendeke na Zongo pa ya Kura okosala 9 km Longwa ya Inkisi okomi kuna nde esikanga na botama esika ba mindele ba ka ko découvrir yo na nzela ya classe po ba kena na Allemagne à l'époque ezaka na mbula nini wana ezelaki na ba 51 entre ka 50 ti azwa ko kena Allemagne ekasi ezaka mbula poni kuna na Allemagne 7 ans et 6 mois. Alors Vieux Goza tout le monde après Allemagne aux gens qui na mboka au bandi ba recherche na yo au misi ba maile ya ndenge na ndenge peut-être ba tobe ba wa ba te Vieux Goza pourquoi bazo benga yo savant congolais na golo baboye kombo o babengi sava ezali biso ba africain depuis bakoko na biso bazalaki kosala bibende bakamati mabele oyo koki kosala bibende basali bibende oyo mabanga oyo kokosala mabibende basali bibende bazali kosala bakongo na bango bamasheti baash banini o bazali kosalila tangu wana bakolonize biso nenu te na ba occidentaux. Est-ce que bazali kosala te Congo bazale kosala babiloko nyonso bambeli bazale kokatela bani bazale kozwango wapi baye bana kipete na tangu wana na batu ya poto tona l'Amérique après simanango nde tangu mindele baye ko kalme makambo wana sino bako umila ko kolonize bisote kombo ya sava ezali boye sava mutu o azalaka na babenga kango ndwenga na Kikongo na lingala la sini ndwenga sagesse okay bon ube mayele ya kobotama muzebi voilà makambo ezalaka na sava azali Molimu oyo nzambi atinda kango eya kosala makambo oya tika ubia oya bosana aya ko accomplir bave ya nzambe oyo kimasala sava yaka kosala siko sava ye azali molimu na ye ekotaka na bamonde oyo emonanaka te Bamindele balobaka ke au monde saka mibale monde visible et monde invisible ce n'est pas possible. Ça va monde boni pas Vieux Goza. Monde ça peuple coûte 6 à 5. Tikolo baboye ko Vieux Goza. Monde oyo monde présent. Biso batutoza na nzoto. Biloko nyonso eza na nzoto banzete babibwele ba insecte bambisi amaye bamaye bamabele bamabanga biloko nyonso kokosimba
oboko kozobana na ye wana monde présent monde passé biloko oyo ezalaki na monde présent sikoyo na vie nzambe asala boye akamati molimo ne owana bokasi na ye ya suka molimo eza mopepe après akamati bomoi bavitamine ya biloko toliaka na oyo tomelaka après nzoto corps nde biloko misatu oyo evivraka na biso biloko misatu wana me nzambe ndenge asalaka sava nzoto na ye ati oyo ya bomutu po bazala lisanga na bato po makambo ya kosala po ya bato po ya mokili nsima nango bomoi bazala biloko moko komela biloko moko po bomoi ezali bavitamine baproteine bamorphine bafortifia bacalcium bani nde yango wana ebotaka bomoi après molimo ezali mopepe molimo o nzambe atiaka na nzoto wana molimo ezali passable na bamonde visible na bamonde invisible bamonde eza boye monde présent boye biloko oyo eza na nzoto monde passé biloko oyo ezalaki na nzoto esi ekufi etikali na molimo kaka bon monde futur biloko oyo ekoya kobotama na monde présent oyo ya nzoto bon monde mosusu eza na océan pacifique kombo ya monde wana melanon dianton ezali ir awa toza boye awa biso tozala na ir toza na ir na se mai ezali oyo ya océan omonaka te basource eza madusu bafuite fuite yango wana babengaka source mwali biso wana mai esika eza kobima mai wana ekoluka epai eza yakoki ebandi kokule siko ekokoforme rivière eke kosangana barivière misatu mine ekomi fleuve eke mai wana eza kozonga kuna na océan vieux Koselo et comme si bazo ta monde entier bazo ya na selembao pour traiter bango na ba maladie yebisa biso non parce que côté déjà côté na moi moké na médecine kozo mayele wana ko sa ba kisi oyebisa ngo za na kisi moko zo pesa longue vie oza na kisi ozo traiter ba hémorroïde ba kisi makasi ozawa ba autorité ba yaka awa mayele wana ozo ki ngo ndenge ne nzamba révéler ki po bando sala biloko wana avant que to comme na monter oyo salaki makambo ndenge tsali boye nga nasa koexplike sava ye makambo na ye azwaka na vision mosusu nga tokola le révélation na nga eza boye bon ntango nga na bandi classe na mbanza nguku maître liboso atangisaka nga kombo ne maître Lutumba Camille kombo na ye ya fiere bazalo bengela ye maître Deka kasi ntango nga na bandi classe tokoti boto fwandi abasima nango alingia pata kote ngana lali menatala iko yeba nangata eloko nini sala ngapo bala musinga tangu abandi kote na lali nanga lisu siko makambo za koleka makambo ye za kote ngana zo lo tango na ndoto ba leçon to azo pesa na zo lo ta na ndoto sima nango bala mtasili sikote bala musinga alobi nanga ke yo kombo na bota mani yango ndeto oyo nazuela batem ponga naza mwana mupe bapokolanga na bamupe honoré après alobi yo ndeto nga nalingi kote yo lali na yo sikonga na tei yo na pongi mais il faut yanula makambo nga na tei soko kokate na kopesa piniso munene nga na fandika na ngaboye ti na munika lokole lobe soulever nga na telemi ana telemi na keti kuna na tableau na komiko na pesi mukongo na tableau simanango na bandiko loba makambo nyonso ye ateyaki eputa olalaki ata point ezanga kite po na savya nula ndoto na loti orike makambo ye ateyaki yango wana simanango bakamwe
amona ki elima bakamwe bamukutu na kibiso batu mwindo oya akoko sanga ndokite nga nazotala nanga kavoy sima nango ti nikolo nanga nyoso tangu nanga nyoso nasalaki na baklase akte wana esalaki kaka soki maître teona tangu ba professeur alingi ate ifo na dara akte mususu ye soki na monika lokole loko tushenga boye omona sensation tambuli nzoto nyonso tina suki ya mutu siko na moni epa elongi lokola biloko elekade omona na bandi omona moni ndenge na bandaki komonela bamonde invisible yango esalaki bamindele bazobaki na ona Allemagne pendant 7 ans otomolaki na bafrance na mutu adekouvraki makambo na nga don na nga esalaki père Louis Philippard wana na mbula nini na entre na ba 47 1947 na Mbanzangu kasi wana nazane mwaleki kala boy après etangu maître Camille abandi mona makambo boy titi akeko yebisa yango na père supérieur que père supérieur mwana moko aza kuna na classe nanga aza ko opérer miracle supérieur azaki nationalité ni azaki nationalité ni aye père Philippard Walo bazalaki mapasa ye Louis Philippard bon Philippard mususu azalaki supérieur kuna na mission ya nani bazalaki kopeka tangu wana na gari wana quartier mais na tabels mais siko baba benka kango nani kasi kati babenga kango kiasi koto okay na pulumbongo après wana na kotamba simanango nde tango maître Camille ki uyebisa na père supérieur père Louis Philippard alobi ke yaka na ye awa na biro père Philippard azobenga yo nga kutuna moteme keli koloko père Philippard asalaka soki mwana asali mavwanga abetaka na ndaku na fungula ya ndaku nzambe fungula munene omona azobamba yo yango na mutu bamususu fe asoki azaki kanda walon akasi simanango toke tangu tokoti esalaki mesa na kati boy awa kiti yaye kuna bakiti mibale o ayambilaka papaya sima alobi bofwanda tofwandi simanango atalinga boy atali ki aseki esika na monika kaseki enga motema bandi kokita nalobi ke naza na makambo ya kubeta gate simanango alobi maître moya yeli aliboso na bosa na kango te a pronosaki maître Camille yo maître Camille otangi mingi oza diplômé na mission ya tumba abosikoyo ozoyeba makambo eza na mwana oyo te sikoyo bo batangi te c'est-à-dire don oyo ekobeba nango kasi maître Camille likamungana yebisio mwana oza komona aza na do munene onzambe atindaye aya kosala makambo nyonso aza le célèbre savant antiquité wana mondele motolo bana kara ye père Philippard mutazo bimisa mba mo wana kutu biso to yebaki yango te to yokaki yango peka mbala liposo ya yango asa le célèbre savant antiquité génie homme de science asa boya uzoko mona asali chercheur général ako découvrir makamuna ba domaine ni ozo uzako mona siko soki bakoti na classe olingi te soki alali potika ye kimia ezali don nde eloko eza kokomande après nde nsima nango aye koyebisa ke banda lelo mwana oyo bokobokola ye lisusu bino bato mwindu te po nzambe asali malamu na biloko nyonso oyo akela kasi soki bosali mbeba oyo epesi ye kanda apesi bino eloko wana akobotola yango soki abotola yake opesa pa mosusu siko bino akoremplace ni
maître Camille yebsanga ako remplacer binoni maître Camille alonga kimbala mokote ti père Philippe ekolo baka ako remplacer punition ba punition nzambe sala ka mususu 1 siècle mususu pe ba 5 siècles bozo sala boye mais bozo na punition on beba o posala yango basala ki ba memio na Allemagne isiko ke voilà yango anade ba mupe ba dobike biso batuto ko bokolanga ba bokolanga soko ke na mbanza ngu ata lelo soko mika kuna yo tune nanga na kombo ya tamundele tamundele wana na kikongo laksini soko tuni wana bakoyeba ke tuninga bakoyebisa ke tamundele siko asana kisasa yasala kapturu kisasa turu asana me siko asana kisasa adresse na bayombe numero 22 bis na commune ya Selemba na commune ya Selemba on me fait comme ça siko pour bato de précision parce que to côté na deuxième partie il y a ba monteur ba chimo sala pour ça la monteur ou ko ba avion makambo belé mais tout d'abord to parce que lelo ba maladie belé pe zo ko tungisa ba to belé à travers le monde ba maladie nini oyo traiter parce que ba to belé pe ba bien belé ba traiter ba maladie yango ba musupe ba bikate mais yo to moni ba kondi ba to belé ba zo ya wana Selemba maladie nini oyo o traitaka awa na mayelo nzamba pesio tant qu'ils savent ngandenge na traitaka o moni ndenge na sala ka bakisi bakisi na nga on eza bakisi wana bakisi ndenge bakisi na nga esalemaka ezateke na kamata banzete natia na nzungu natia mai natokisa te soki na kamati ba produit oyo etali maladi oyo ekubanda ko traiter kisi na maladi wana sima nango ba produit wana il faut na étudier direct produit o babenga ka produit propriétaire c'est-à-dire produit propriétaire eloko oyo yali toliaka yango to tomelaka yango me bavitamine na ye elesaka esika oyo maladi wana ebotaka yango wana babengaka produit propriétaire po ye mutu akomena mema ba effet ba élément nyonso ya bakisi ti eke okoma esika maladi ezali sikoyo eke kuatake maladi esili après sima nango soki tosilisi totiba biloko nyonso wana na bito abo tona damisana sima nango tokosala ndenge nini ale tokamati alcool de bongo basalaka yango na kana sucre na koko bamelaka yango bon mais ya kuilungongo po siko anazawa nasombaka ya kuilungongo soki naza kuna na mbanza ngu naza na appareil nanga nasalilaka alcool nga moko donc otritaka batu na base ya ba plante voilà sikoyo anasali boye bakisi soki toti ba produit sili toti alcool ezalaka oyo ya kuilingongo eza na 79 degré kisi mosusu elukanga 10 degré mosusu 5 degré mosusu il faut to modifier ba degré esili toti na ba bito na ba produit simo tokangi buso mopepe ya kuna po ya kobatila ba elema ekoko bima libanda te mopepe ya libanda pe eza na oxygène na acide ekoko kota kuna te asima nango rayon soleil tango aza na rayon mibale rayon moko babengaka yango rayon X oyo ebotaka moto opesaka moto omona moya tango bien omonaka après moko babengaka yango rayon gamma rayon gamma etala likolo boye après sikoyo eke kosuka ekomati kuna na likolo mpenza te sikoyo nde makambo elekaka rayon X soki achauffe baminero bamaye banzete batu tika tozopema banyama bainsecte bani nyonso wana après mauma wana nyonso ale eza kosurmonte azo komonte sikoyo esangani na mopepe soki ekomi esika rayon gamma esuka etelemi oyo ekomaka mapata ozomona mapata yango wana rayon gamma omoni esika suka mapata etelemi sikoyo mapata wana yango wana ekomaka mbula
yango de kuma rambula mais vieux gosse c'est biso d'abord tant que biso na ba komba maladie parce que tu belé au bazan na poto na au bazape awa bazo tuna ba ngbaye ba maladie nini o yo bikisaka tant que na biso to e banane ni nani bon maladie ngana bikisaka soki na sali examen maladie ngana jamaa wana sala ngona nini na soyi na appareil una sali la examen appareil yo moko sala appareil wana ezali marque français na landa kikuru wana 3 ans et 6 mois na Paris 6e wana mbula ni wana ezalaki entre ba 58 à 50 après Allemagne au Kenya qui na Paris kasi appareil wana ezali na deux parties partie mosusu général matière combo partie mosusu baguette de recherche appareil yango zawate nani tu appareil ba poto ba olinga ba mona ngo en live ou ba oyo ça test donc ce que au sali suko moto examen appareil wana après au diagnostiquer bon siko allez soki na sali examen réponse pe ezalaka nango sur place tosalaka lokola na hôpital teke bapesa yo rendez-vous ya mokolo boye soit réponse tie tosali examen tosilisi napesi réponse na détaillé cecili sikoyo ale sikoyo ale appareil yango il expliqué biso na tout à l'heure omoni soko funguli awe kakaka soko funguli boye e comité parti onde ye mutabengaka général matière parti oyo babengaka réglage parti oyo ne baguette de recherche na nzoto toza na ema toza na kura soko simbi boye simongo awa okotala moto oyo ko examiner moto akokozala na âge nini soki akokozala na âge ya ba 40 ans omona yo oti meme ba 45 ans bon okotisi okangi osimbi osimbi boye mikuwa na yo ya misapi ozofina mposika okosala nini okobandela na mutu oti likolo ya mutu omonaka ntango tozalaka bana mike awa na mutu ezalaka pete bon sika motema eza kobeta omona ezosala bo babengaka yango na kikongo lofolofo bon nsima nango soki nati boye na mutu nati linzaka na nga boye manzaka eza na manieto eza na kura minu mikuwa ya motu mikuwa ya bakwisi après le anasali boye naza kokapte réaction ya cerveau na yo po cerveau eza na deux parties cerveau de mémoire wana makambo asalaka soki miso amoni eloko afundi direct na cerveau de mémoire siko cerveau de mémoire asui conclusion ayebi ke owana namoni mutu owana namoni ndeke owana namoni nyama owana namoni nzete oya bon soki oyoki solo afundi na cerveau de mémoire sikoyo cerveau de mémoire a conclure ayebi ke solo wana eza solo ya mabe ubia solo ya kitoko solo wana eloko akolia to eloko akomela to bon soki monoko otie eloko kana monoko afundi na cerveau de mémoire oyebi ke eloko oyo eza na gu boye oyo ngombe ngulu ntapa mareso mais siko oyo so osali moto test nango eke maladi ebimi osaka siko ndenge nini okomelaka yeba soki na teste maladi ebimi namoni maladi nsima nango ntango nakopesa résultat secret après secrétaire papa kwete azali ozali mpe na minute voilà na ntango wana ntango naza koprononce maladi oyo natrouve na nzoto wana ezala moko ezala mboni nsima nango ya komi bakomba maladi wana bon soki na yozo yebisa yazo koma kaka wana yozo tester à partir d'appareil bon nsima nango soki esili sikoyo
apesi ye vaccin kisi wana nde yango wana babandelaka kisi wana bamelaka yango vaccin wana eza ya tonga eza komela kaka bakisi awa ezali eza lokola bisalela te oyo bani te bakisi awa tosalaka lokola tosali boye reyo ya ntango moto alambaka yango bakisi mosusu omona esalaka 3 jours na moi mosusu esalaka ba 4-5 jours mosusu ti ba 8 jours apres nsima nango soki sili tofungoli po ntango baelema ya biloko toti kuna lokola ekangamaki makasi ezalaki kobima te bo sikoyo ntango reyo soleil aza koshofe yango reyo x nsima nango ale alcool aboteli baelema nyonso wana aconfiske yango nsima nango ntango tokofungula topasa yango bien nsima nango esilie nakoetilie badose sikoyo eza ya bimelela te dose ya liboso ya bana babebe bo babotami lelo po mwana ntango azalaka na libuma mama mbala mosusu tokutu ntango batetare ezalaka na mokongo na poste sexuelle ya papa soki papa aza na micro ekokokontamine microbe na ntango ntango batetare kokende na matrice ya mwana mwasi koti na poste microbe wana soki ezali bamaladi incurable ekosala yika mwana ti ntango akoya kopotama moni to mama le loko to ameli eloko oyo elingani na mwana te eprovoke mwana bamikro surtout la ndio bien abokebi au traitera makambo akobota au traitera ba maman makambo belé oyo zapeli pe na vie intime basi onga na botisi konti pe na yebi na ngai yango lisusu te naza na bao napekisa po bakoko baleki mingi napekisa badepansi nga mutu mwaise nga mutu nasala nga na larte omona kaka mwasi abotaka te sikoyo mobali abotaka te otraite bango ntango bakobota balingika mwana bapesa kombo na yo apona nalobake te makambo wana eza te soki boti olingi opesa kombo ya tata na yo to ya mama no to ya bandeko no to ya bakamarani pesa na yo. Alors tout on a noté banon bakisi tout apena no les bateaux travaillera na bango bongo to zongela yo papa ko ete mbote papa moi c'est d'abord yo rôle na yo ba be aux secrétaire oui nazana pona aussi ma administration en tout cas ce que ça rende so ba malade baye so ba malade baye to yambi bango to solo là à l'intime pour ça malade to exposer na nini te to solo là a expliquer biso pasi na ye to yo kaka oya ye to nexa to yo ki so ba yo ki sili ba examiner après examiner s'il faut qu'on confirme oya lo ba confirmer s'il faut ba joa o ba oye o sali ba expliquer mais 90% malade to yamba awa na o ba lo ba estomac zanga raté ne papa expliquer estomac ne mtaza mama mboko estomac abota ba malade ebele moto ko biso za estomac ozala arowanga na inconscient bino estomac te mais so ba lani ba dénoncer o mona ke estomac abota ba malade ebele na balade oui la biso le restaurant ta base pour yemta yambaka ba bilo konesto ya lia plus lia yemta ka ba restaurant ya ngo ke mingi bimaka on ba potali bumu makambo potali bumu ba stérilité ba diabète ba makambo belé restaurant za toujours inclus na katwana so ba kisi mais mutu ndeko papi ndeko papi mboti yusiko rôle na awa izani ngande na laboratoire yo osaka nini mamunusu ya kisi za maboko na nga nakenda kosomba produit na bamboka kenda bamboka nyonso eza basomba banzete na somba nzete na ye nalambi kisi esalami bato bazomela c'est-à-dire bakisi oyo tu basalaka moto akenda koluka ngo na mboka wana précisément na mboka nakenda bamboka ebele mbanza nsundi koleka nkamba oke kota bambanzango oyo oloki mbanzango oyo oke kota bantimanti naleki kota banzenze nakenda bamboka ebele. Merci beaucoup. Alors, papa Nabiso, bonjour. Bonjour. Alors, dans le pays de partout, yo komonan. Komonangai Nzeza Toko Akbar. Yo rôle na vezani. Rôle nangai na conseil aka Vego Zaza Noko nangai na pesa ba conseil surtout na makambo etali communication et relations publiques. Donc, pour dire que Baza vraiment bien structuré, hein. On avait Gozaza bien entouré. Maman Nabiso pas Azali, maman Yamarabiso me connaît surtout. Maman Mbote. Mbote papa. Yozan de quoi Vigo. Propre ndeko na ye. Mwana tsuka na ye ngai. Mais ça quand c'est on a musa munino ça. Pardon? Ça quand c'est on tango zo mona bat boye bile pona koluka
esalaka ngai esengo na komona bino ndenge boyaka koleka kointerroge ye kotuna ye mituna ndenge na ndenge me esengo mpenza eza te mpo na nini nakoloba ke mosala ezokende te mosala ezotambola te mosala etambolaka mpo na nini il faut azala peut-être na mutu moko akokosoutenir ye me aza na soutien te donc mosala na ye ezaka ya kovanda kaka. Alors, dans le monde entier, nous sommes aussi les Congolais, ou partout dans le monde pour soutenir les savants autour de la biso. Savants autour de la biso, pote musala na ye penza etombama. Il faut bamikonzi na biso, baye bakosunga ye, baye ba kopesa soutien moko oyo ekosala ke musala na ye etombama ekende liboso po so musala na ye etombami lokola na kote ba invention wana ozomona ke eza ekotombola nkita ya mboka na biso ekotombola nkita ya mboka na biso ezaka bien na ye teme eza bien ya ba congolais nyonso nde ekosala kitoko na kati na musala na ye. Merci mingi maman. Merci papa. Alors deux ans papa na biso papa Kwete a expliqué biso ba qui se passe qui so vie goza traitera to vie goza traitera expliqué biso na kuti ya kontongola kunti ya kotongola kunti o eza pona purge na bato bazana ba hernie bato bazana ba surtout ba hernie esunga makasi bato bazana ba prostate banini esunga makasi na purge oyo sans opération prostate ba hernie ba loko ici bon prostate to kobeta la ntango te po tana bato ba yena ba sonde mais à partir oyo kaka meliango pardon asaleliango a purge na ye des sonde kenda non ba fanda na bonti ba betungisa soute. Alors tous les gars vitamine complet. Vitamine complet oh eza complément de vitamine neka vitamine ezalaka vitamine B complet vitamine oyo asungaka oyo akosunga surtout na kamutameli vaccin ebetaka mais oyo aza oyo adiluaka vaccin oyo arandaka stabilité vitamine na bana oyo baza ya SS bana oyo baza na carence ya vitamine oyo esungaka donc na bato bamela bachafu bachaka banini do biso pe tokokomisa chafu so chefu oyo pe oleki pe mutu wana donc oyo eza makasi mais la conséquence rien conséquence moko eza te ekosema oyo eza te. Vitamine eza ya nini? Vitamine eza uniquement pour na basi mobala mela honte o basi o bazana ba douleur ba règle o ba règle kangama o bazana ba problème mabota o bazana ba nini donc ye a stabilisaka uniquement basi donc na bassin ya basi na bakabona matiste na bango na ba complication so ye mwasi o bota na césarienne o il faut bota césarienne na ozumelaka kisi o césarienne o zo melite donc o za la guérir na o bota sans problème na o Kamasongo romena eza antibiotique yango eza complément antibiotique kamasongo donc na bandeko na biso misusu tomoni ke basalengo ya en pommade mais eza nzete kamasongo eza nzete mais eza ka inima ya romela eza ya osala niti eza associé ka bakisi misusu ba komelio. Kengo la oyo eza pona de diabétique et puis pona ba complément ya batozana ba hernie batozana douleur ya abdominal bani ye a compléter makasi so makasi amemaka résultat malamu. Alors Fox bon oyo pona biso ba mibali oyo eza pona ko renforcer biso mibali ba o baza na faiblesse sexuelle banini ye mta renforcer ka force pona ko renforcer mibali azonga makasi ebongo elandi kimanunu oyo aza pona tige digestif bato na douleur ya mino o mino comme longa o mino comme lo na ko so machete oyo à partir ya mino na o yozonga makasi donc tige digestif nyos akoswanya ngo le temps so ko meliango ozala makasi mingi antimicrobe neka lobi eza antimicrobe donc ye microbe makasi na cadre ya ko soigner ba infection. Toyena kamasongo tomo kuna toya komela oza inma opakola azani ti vix neti pona ba douleur banini ye neto sala mais ba pakola ina libumuté oko pakola ina kingo na makolo na nzoto parti parlement sauf na makolo poni na libumuté pona libumuté parce que libumeza na mkuwate libumu aza na mkuwate libumeza musuni nana ni donc et pénétrer makasi ya wana pakola na libumuté na mkongo pakola na makolo partout eza comprendre na os oko pakola na libumu aza na os na likola poitrine oko pakola po badani les abakote za les libumu oko pakola te. Alors oyo landi diabète comme le mot le dit diabète eza pona ba diabétique donc traitement na bango basuna balanda rapona à partir
diabète et mais soumta na ngwa yawa et aussi les pepele. En tout cas, diabète to beta katangwa te to ganga makasi mais kisinde yango ezali. Oyo landi. Oyo pe yango diabète kisa diabète kaka. O to moni estomac. Oyo estomac. Oyo estomac batwana ba douleur estomac na lera suma de sute o ba pekisanga pondu, o ba pekisanga boye na boye. O ngavuma muteme zo pela. O pilipili na zo liate estomac yeyo aswanaka estomac facilement yo. Oyo tozana nyoka. Nyoka oyo neti ba verre intestinal neto ezali yango te betaka yango te salaka yango nde kisina yango to pesaka oyo nde za longue vie longue vie donc so muta melianga rumela na mokili longue vie yango eza associé na babiloko e umela mokili toza na koba toza na babiloko oyo ezaka nzambe apesa yango molai nde yango eza associé na bakina kisi oyo. Ok, alors Zolandi ba kisi nenge ba kisi au sala pour retraiter bateau mais kisi wana longue vie vieux comme nzambe au sala kisi ya longue vie muto rumela mokili. Bon, nakoyebisa boye mponga na botama boye sembe omona makambo nanga lokola mutazo usekana nazo sala makambo minene nazo koloba makambo minene po soko linyo yebisa mutu likambo munene bon kozala na kanda te kozala zala na yo lokola giseki omona tango koyebisa ye molimo na ye ekozwa kobanga te c'est-à-dire nzambe apesa biso mtenge nzambe asala mokili toza lokola bato baza na bwatu to na bato mabele eza ire ndenge oyo eza na melanon diantone apres sikoyo asali nini mai eketi kuna eke kobongwa ma libanga lokola bloc ya glace etombwani ti eke kokanga maboy sadi atongela biso ndako bandako totongaka omonaka te otongi ndako ti bafondation bamire oti toitire nde yango wana me lokola ntango wana ezalaki molili na mai nsima nango nde tina atielaki biso ntango na sanza na baetwale po epesaka biso claire po ndenge tosalaka na bandako soki butu eye bopelisi mwinda nzambe atiela biso yango biso nyonso biloko nyonso oyo ekelamu ya nzambe toza bandeko ezala nyama ezala mutu ezala bwete na nani insecte ezala mbisi ya mai toza na biso na droit ya kurumela na mokili après nsima nango nzambe atia pays na pays to région na région na eloko soki eza ya nzete te eza ya konte ya banyama soki banyama te konte ya bandeke soki bandeke te konte ya bambisi ya mai soki mbisi ya mai te mabanga soki mabanga te mabele oyo ezali ekoprovoke longue vie na bino yo yebi bankoba oyo eza ya oseya eatendraka omona depuis abotama ponkoba botaka maki wana ake kotunda yango na jelo nsima nango ye mama aza koya kofanda esika wana moto ya ye wana densité wana eza koprojekte na maki tango ekopasuka bana babimi me mwana bankoba oyo aoseya soki abotama dike pasuki mwana abandi kovivre atteindre oyebi te ke meme ba 5 siècle koba na samba yango yo pozu biloko akoba yango sel nango kisi o mutako rumela tempele na moki sikoyo nakoyebisa boye baindien baza na nzete na bango oyo epesaka bango longue vie oyo baza benga moringo awa baza olona yango mingi eza nzete wana ya makambo sosaleli yango kuna mpe na longue vie moringa ekotaka après Coréen baza na nzete na bango ezali kombo nango ginseng bon ginseng wana awa na biso pe ezali mena asina découvraki yango wana otraité nango malade ni ntango osala ebotaka mwa mbala na ye wana ata oza na poison soko le mbala wana poison wana ekokufa ekobima
ata otoko sala na ba malchance mbala wana kosilisa malchance kolia kaka yo kolia yo kolia te yo nga yo vosima nango mbala wana makambisalaka ata suluta bandoto mabe ata pesa koyo kofina yo na bandoki nikolonios okomona suse bayala bata bandoto mabe boya sute pona kolia mbala wana lelo bongo so boye na butu bomona makamna d'abord numéro pesa qui ya vieux goza parce que bat base na précision numéro ESA plus 243 81 027 56 23 plus 243 81 027 56 23. Merci. Donc tu commune à Souka jeu de larmes parce que ça fait au moins plus de 10 ans on a un journaliste à la République démocratique du Congo awa na mboka nanga je vous dis jeu de larmes ce que bon to kiti awa to yeko luka papa oyo les apports na sentimenté aza différent na bateau bozo mona ba osa ba kishi aza savant je vous dis et je vous le confirme parce que makambo azo sala et ko lekela mayela bateau awa na mboka moi je pense que makambo a lobi na ba numéro a peshi bateau ba koya awa o oza na problème na makambo ya lobi soko ye awa o lobaki nzambe aza malamu parce que aza bénédiction pour na biso ba congolais na kanisi bato mtea malamu na ba numéro a peshi beau soutenir ye beaucoup regretter jamais. Azali don au nzamba pesibiso. Je sais pourquoi je l'ai dit parce que j'ai de larmes. Il y a vraiment na mayele et aucun aussi là. Bota la moto yo mindele bazwa ba tamusa e monde entier. Monde entier je vous dis. Mais azonga yo vanda na selembao. Mayele zali et belé écoute musuto bimisité mais prochainement to bimisa yango mais attends oyo sengeli ba congolais ba lamuka ba soutenir ye. Un grand merci. Un grand merci à Herman Ampoyo, caméraman Yamael et Aboigna, Oyo, tu travailles tout le temps, ou servir peu mot dans merci beaucoup Herman Ampoyo, merci à de la nation, merci à Pichu Mangaya, n'a pas tout besoin dans le monde entier, Oyo Botier, moyen pour que tout le monde partout et qui va congolais puisque Bazali va comprendre quand même la réalité. Moi je m'appelle Homos. La noblesse dans le son. Je défends que des causes nobles liées à l'intérêt général. Numéro n'a peut-être affiché. Tokutani mbala ya sima na numéro mon Pour l'instant, pour soutenir Papo. Bye.